Et voilà, chers amis internautes, merci Balani Bisonyoso. Toza lelo na Linz, toza na Frankstrasse, awa, toza la surprise et puis découverte. En fait, le maman Yvine, dans le salon destiné Afro Center. Alors, sans plus tarder, bon, on a peut-être déjà pour l'information nabino que le salon a permis de sponsoring qui a événement Zoya Kalaming était na Linz, plus précisément na Österreich, en Autriche. Donc, sans plus tarder, on a Kati pour nous Zoya déjà tous impression et puis tous au salon pour nos détails. Bonjour maman. Bonjour papa John. Merci en tout cas, bonne santé. Santé zamala munangolu na nzambe. En tout cas, tu sais bien Angolo Nzambe, tu comment qui voilà, tu sais le surprise, tu es à un salon destiné Afro Center à Linz, na Frankstrasse. Tu nous as peut-être des impressions dans les lots. Bah ça qui biso oyara souvent au sala suki d'abord place aux Andéens. Place aux eza famille. Ceux qui koya peut-être de temps en temps koya ko sungande na biso. Mais le ezaki kaka koleka kotalaye un peu ko sala rubonsaka moi suki nde ezalaka yango na lekaki awa pour l'information salon destiné ezali moko ya bato yo bazo soutenir na événement o ezoya awa na été. Voilà, l'information a été sur le point d'information on en a eu libanda parce que des temps si ça suki tout le monde déjà que bonzenga ça nous a vraiment bien et là comme on en boka ba ndoko ba Hollande biso ba soutenir idée oyo initiative ça vraiment bien mais maman Wivine le lot to sur là yo par rapport à événement wana qui est en suki na c'est toi qui est sur là yo d'abord retour à maman Wivine tout to ba na maman mukie et le lot c'est au scène au bonga yo maman mukie. Mais ils en tout cas tous les la surprise nini déjà pour tout bana déjà moi qui na liso na biso kobunga eza trop kobunga eza trop po nzambe sora tie mutolo ko kati na ye bien aimé bunga ati quel que soit circonstance ko kutana ngo quel que soit ba problème ko kutana ngo bien aimé bunga ati kobunga vraiment eza trop. Pour ceux qui ont peut-être de comme munga to monana te mais toza wana tozo monana pour l'information plus si vraiment un salon de qu'on ça la plus ba mindele ça la plus vraiment ba mindele ba noir eza un peu rare mais mindele vraiment touche na yango simba ma wana touche na yango simba ma mais maman Wivine d'abord pour bande ba Hollande biso na préciser ba qui osa chantre éternel oyembe la nzambe au commissaire nzambe na nzela loyembo aux parmi ba chantre oyo en Autriche tout préciser bien au bazo ça la fierté tout le monde bande ko belé lelo année oyo ba bande na ba concert la sœur na msoto PCMbo tes sœurs Doris Dorcas ba sœur Monique ba maman Isabelle baza e belé en tout cas Viva va na Salzbourg et puis Victoire aussi sœur na biso na vient dans un concert Kalaming était na mois ya mai oyo d'abord peut-être un petit message en tant que chantre en tant que maman par rapport à ndenge za ba pambola Autriche lelo na ba événement ya boy année 2017. Merci pour la question. Bien aimé, comme on a Autriche lelo ndenge zo kende tozo pambola kaka nzambe. Et ngana oloba kaka mutu nyonso place azali na mboka oya Autriche. Musala nyonso oyo zo sala bien aimé kende liboso. Ezala musala nzambe na bino ba journaliste na bandeko ba osala ka eloko moko ko sangisa bato pona lokumu na nzambe to pona peuple na biso bandeko na biso oto uta na mboka moko bien-aimé to kende ka liboso to simbana la main dans la main lelo vraiment nazo pambola nzambe so na moni bandeko o baye ko tia maboko kati na likambo e ko salama na événement nzambe vraiment a pambola salon destiné bazaka ye moko te baza ebele tozana ba ferra na biso ba Jonathan Bazar tozana ba restaurant pe mususu eza awa o ezoli ko tia maboko na makambo yo ko salama moi batata ba maman pe bazali mais bozunga na likolo to lobango ka na libanda. Salinga na mabele
Et voilà, chers amis, quand on est au monde, sur la maman vit dans le salon, tout ça y est surprise, venant du barrage, on est dans le bar Dodge, donc tu es qui passe à salle à Souki et pas dans le salon destiné Afro Center. Sur tout ça y est, tu es au solennel parce que les amis d'Autriche, quand on est à tu es qui sur le terrain parce que tu es qui à la découverte, l'émission on est ensemble. Pour te mettre au solo, maman Wivine par rapport à l'événement où il y a ça l'année le 15 juillet 2015. D'abord maman Wivine, mbote sous ce bon. Mbote papa John. En tout cas, merci mingi qu'on a envoyé ma invitation à Bisso, ni tout ça que surprise les lots, tout ça qui na salon bande ko ba mona ba image ezali. Tout ça non siko pour te mettre ma solo ya kasi événement en route. D'abord ba nzanya bazo landa yo au sabona nini par rapport à l'événement wana. Ndeka Bible bina Bisso que tout ce qui transpire l'internet. Bien aimé, soit tous en appel malelonga na yo, ezaka ponzamba lingi. To l'équipe ba o ba kufite. Sauf ka kenzamba salinga na yo ngolu po tozwa pema o tozana ngolelo. Yangwana na kolakisa komona oyo nzambe azosala pona biso bien aimé tozala ka ba reconnaissante. Yango to nga tosala journée moko ya louange na adoration. Ka pona okumisa nzambe bien aimé. Toyeki na ba réunion moko ya ba muzikité, to likamo ya famille te mais toyeka po to élever kombo na nzambe. Na mukolo wana yango to bongisa ki journée na biso le 15 wana to sala musala pona kokumisa kaka nzambe. Bon, maman Wivine, le 15 juillet, tous les habitants sont en ligne, Landa. D'abord, pour ça, éclaircissement, organisation organisation nango. C'est vrai qu'il y a une église, une place, un lieu, une date où il d'abord, tout est pour l'organisation. Pour l'organisation, l'église qui a organisé ça. L'église a organisé les Cambouana, ils appellent la bande comme sous au Bavandi Pété. Batepe maboko na bango ils ont ba pasteur ils ont ba évangéliste ils ont ba tu belé oyo batie maboko na bango pena na kati wana mbote na bino pe sans oublier ba homme de Dieu ba servant de Dieu partout bozana mokili mobimba o bozo soutenir makambu oyo na prière na bino na ba mbongo na bino vraiment o bozo tia nzambe vraiment apambola bino organisation plus et simba mi pe na église donc na zana ngaka na kota oyemba pe na zara côté ya kotala ba musicien o etali organisation et simba mi vraiment na église FCG. Oui, la gloire de l'internel et pas apôtre Simo Kimbangu. Tu peux participer à la chantre sur l'église où on a pasteur Simon Mbogombote. Je crois que ambiance vous allez vraiment bien. Mais moi je viens dans son moment parce qu'on a yebi na 2015 au saki concert mora munene à Karana Linz au tiki temps les cas 2016 to fandi to leki 2017. C'est vrai que le lot triche to la vérité que zo pambwa déjà depuis ano e bandaki bande konayo bana na yo ba sœur na yo ba chantre pe lisou sur le rôle yo sœur Doris Dorcas a un concert pardon le na janvier tu vois comme mon frère René Lokwa a revisité biso je crois na mars ou avril car même année autre zaki pe wana ba concert ezoya nzamba zo pambola Autriche lelo na nzela na bino ba chantre c'est vrai que bosa lo ko mona fierté ya mboko na biso lelo Autriche bosa ebeli na otanga na pesimbote na mama Isabelle Ntumba na pesimbote na sœur Monique Moussa na pesimbote na sœur Victoire baza ebele frère Vava Masengo na Salzbourg ba chantre o bazo pesa ba idée pour na lelo to komisa nkolo to komisa nzambe na canal na bino. D'abord date wana lelo peut-être décision mo to ke pa na yo ou bien za ki ndenge nini ya le 15 juillet année au tiki peut-être une année et demie l'équipe aussi aux sur scène. Na pamboli nzambe na question tuni to sala ki concert pourquoi to tiki tongo mulai bien aimé basala ka eloko pote batu nyonso bazo sala basala elo so nzamba lobi na yo so nzamba tindi yo so nzamba pesi yo bolingo wana o transmettre quelque chose na bana na nzambe bien mendo ko sala et to sala susu a eloko moko ko tala ndi to za na mboka na biso to ko sa eloko moko te nga na sali vient na sali Salzbourg a sali to za mukie dede to za moi carence ya bato sima donc soki bato soki baza na Vienne ou ngana benga bata France ou bien bata Belgique baya wana oza problème ti et balobi tango lipata et telemaka faut telema so lipata zo kende yo pe faut okende bien meto sa musala nzambe to zaka na mukonzi moko o ako komandenga so ngana salika poke ngana sala bien me simbati osimbate yango wana soko yoki na yo nzambe te ko sala ti
soki toyoki nzambe yango tozotelema tozosala mosala yango wana topropozaki jour wana elingai kozala précisément na juin mais compte rendu ya ndeko na biso Dorcas mpe aza na concert na juin yango topusaki yango su mwa mosika mpo ezala epesa eloko moko ya bien tokangama te. Merci maman Wivine, en tout cas merci mingi na ba initiative ya boye. Je crois que yo tout le monde a ba concert rebelle à bandeko kenda ko soutenir bango. Ba question nanga peut-être personnel bandeko ba olanda biso ba comprendre pourquoi on a tuni yango. Tozela pena ke ezala pena donc ba chantre nyoso ya Autriche ba ye ko soutenir yo na église na papa Simon ou bien eza peut-être concert moko oyo koyemba bandeko mosusu ya libanda. C'est vrai que tozana ba carence peut-être ya bato sima ba ko soutenir biso peut-être ba passiste ou bien mais siko nza mazo pambola bandeko mosusu bazo ya déjà na pesi mbote na ndeko nanga na Vienne. Edson Nabas a déjà basé c'est mort bien bato sima na pesi mbote bandeko belé asima baza papi solo mutazaka toujours na solo akambara biso partout na ba concert ba bazali tozela moi collège wana ya basala nzemba ba chantre ba rosala wana peut-être des secrets au Sabsoni. Merci la question nzamba malam nzambe soka linga kota makamu na yo asimba même binemi na ba kota makamu na yo sans que yo yeba aropesa pe mosolo ta mususu pe bolingo na ba bondela pona yo sans que yo yeba. Et le mot on a yeba na Bible lobby là où 2 ou 3 sont ensemble en son nom il est là au milieu. Bien aimé, tolinga tout ça ba Bercy par rapport ya nini. Mais tout ça les locaux oyo nzambe azu gloire na ye pe mutu oyo nzambe abongisa pona éternité aya na mukolo ya bien aimé aoya na ye ata uta musika partout akoya nzamba pamboli biso tomoni bandeko na biso vraiment na Autriche batelemi na pambola nzambe komona Olga pembeni nanga na yebi ke Olga zala toujours na pamboli nzambe ko zala biso na liboso awa to beta ne loko awa to beta muziki awa to zala na ba Olga ba papi solo donc to beta na bango awa ezaka vraiment bien et na yebi ke bandeko Victoire ba ozanga te ba Monique ba ozanga te ba Dorcas ba ozanga te ba chantre vraiment oya Autriche ba kozanga te mukolo wana ba ko laksape talent na bango et oza malamu mingi pour la gloire de Dieu. Ngai na olobaka ke bien aimé place oza telema talela kaka nzambe. So oza na mibale misatu o bazoya kotia maboko tokende liboso. Voilà, toi qui es Liboso, nous sommes bénis, hein, bande de na Autriche partout, Bozali, na 9 provinces, na Tyrol, na Salzbourg, na Moni, na Linz, Marama Boende, il faut tout soutenir parce que de Konabiso, chantre, tout pour la journée, on a adoration, on a louange, l'église, il y a pasteur Simon, on a passé Mbote, pas Sazali, il faut le plus, on a passé Mbote, na pasteur Nangai, le pasteur Joël Kamoni, na pasteur Maker, na Salzbourg, on a passé Mbote encore, na Viengwata, Fumungwata, na Linz, pourquoi pas Maman Annie. Ya papa Didi a on a lint mama ngo ya ngo boya toza biso nyonso wana mama Kani ya papa Didi mvumbi na Vels boya bozanga te bino nyonso bandeko nyonso bazanzinga awa na lint bandeko ya Salzbourg bandeko ya Vels ya lint sur place boya bozanga te mama Wivine peut-être un mot de la fin les autres conclure na yo par rapport ya interview autosali na yo bandeko ba olando siko repsa bango nini soza na mboto pesa bandeko siko ba olanda yo en tout cas la pamboli nzambe mingi na pamboli nzambe mingi nzambe wana waza malamu nazo pesa bandeko nyonso na monde entier mbote sans oublier Banouarit nyonso parce que naza première génération ya Notre-Dame du Zaïre na uta na Banouarit mbote na bino sika ekozoma bino na bosanité ya benganga copine na ye Safi moi sa papa na biso Demu to bengaka parrain ba mbote na yo na bosanité ba pasteur ba tu nyonso bana na nzambe nyonso o balinga biso musana biso ba soutenir biso sans oublier Jonathan Baza o pena bazo ko sponsoriser makambu oyo restaurant na biso ya ndeko na biso Rebecca na traune nande on a so mami mulumba bazali wana na fifi donc bango bazo simba pena musala oyo na kati ya mboka oyo ya Autriche précisément na Linz na pesi bandeko nyonso mbote na bosani bino te Banadine Kanzu donc boza ebele so na bano tanga bakombo na bosa na ba misusu sans oublier église la gloire de l'Éternel o ba soutenir nga batu nyonso o ba soutenir biso de près
ou de loin nzambe amona bino na linga bino mingi batata ba mama bakoti makambo ngo bata grate na bata AMS donc nazo banga bafuta na bandako na bango avant ba pesa ba mbongo pardon batata pe na obeta c'était na ba mama bo pesa bafuta bandako sima bo soutenir musala o po makambo ezanga te leki na nga fatu mbote mingi na musala ozo sala ngoi na grate sans oublier salon destiné au naouté vraiment gagne ba moninga ba bongi singa tozala kwana ba moni na ko bosa na binote nzambe apambola nzambe asunga beneme so likambo eza tozo simba na ndeto okende musika boyoka onka na album kaka charité l'unité dans l'œuvre du Seigneur l'unité beneme to senga unité kaka to senga unité mbongo eyaka mais surtout simbani bon moko beneme to tambola to za musika leki nanga na benga ke leki nanga Adeline mama pasteur mbote na place ozali papa o na ko bosa na ata mukomote mobali nanga o asali kelele na zala boye mama bana 5 mon mari Michel Bapitan bambote ba bizu belé bana nanga place bozali nazo pambola nzambe na mona mwana nga mo Christ azali boso nanga awa nzamba pambola asala akoleka ba classe azo sala ekende musika me abosa na kaka nzambe ti nzamba za malamu totanga bato belé vraiment to senga ka ba soutien na bino toza na posa ba soutien na bino mukolo wana bozanga te bien-aimé atako yate libondeli na we ko yeba na kosunga biso malamu je crois to passer sur une interview mususu poto lobasu makambu et pesa susu kitoko to bakisi ba mungwa ba mafuta na kati wana nzambe apambola bino na bandeko nyonso o ba Olanda biso bien-aimé lobata un mot pour la journée le 15 nzambe vraiment azwa kaka gloire na ye. Merci. Voilà le 15 juillet 2017 Awa na Linz, bandeko nyonso bozanga te, les amis d'Autriche, on sera là de la partie. Merci à l'équipe technique, merci une fois encore à maman Wivine Royamba biso on a Linz en tout cas. Merci na bandeko nyonso balandara biso. Derrière la caméra, le directeur de cette émission, les réalisateurs, les concepteurs, les amis d'Autriche, on est ensemble. Na pesi binombote, Jonathan Wiener 4K, Innovation Asika, DJ Maestro Jaria, DJ Lodre El Tempo déjà désormais. Il y a maman Natacha Mbemba, Bambote passe Bozali. En tout cas, Bozangate, les amis d'Autriche, nous sommes au milieu du village, nous sommes là pour vous. Numéro Ezali, affiche Boromon Nangoto Olexa. Tout soutenir aussi, on a tout soutenir maman Wivine na concert parce que ça a chanté de l'éternel alors ça la pour le coup Yanzambe. Quant à moi, je vous dis déjà qu'on se retrouve dans un autre numéro dans On est ensemble et puis conception à Sikaye, génération chrétienne désormais basa Lanzambe nyo soto maman Wivine je crois après concert sur la sous naye na quatre génération chrétienne tout ça va point de vue naye ni conseil roleka nzamba pas malabunu passe bozabino nyoso on se retrouve avec vous on dit avec maman Wivine ciao et à plus.